pas basi en tout cas bon ça va bien jamais na go finga basi ata kutu moi c'était nga mutu kaka être humain atozana défaut atozana nini donc nazakana mutema mawa na linga ate banyokola mutu pembeni nga bon bato bazala na biso bolambela biso ba so lo bateni ba obota biso do jamais donc bato bazala na iloko wana balonga na tete biso ba yoko mpa mutu ya lukuta jamais na kofinga te na kotikala pe kofinga jamais na kofinga bon voilà. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Baninga tango kokie Papi gene tolo bela vie 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 Yo je saute pas. Nazaraka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote. Pe na kotikala kozala moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Papi gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara Moninga na yote, Papi Gen, Nazara Moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tout le bel c'est Nazara Moninga na yote. Est-ce que Nazara Moninga na yote, Papi Gen, tout le bel Nazalaka, Moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le bel vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Topesi bino mbote, mbote na bino partout. Beaucoup disposé de temps, il y a Kolanda Biso na Tolobe la vie officielle. Vraiment merci na bino, merci na confiance bolingo bozaka nango à travers bandeko ya bino. Voilà. Tous en Suisse, précisément na Neuchâtel. Le loto yamba José de Londres Sida ya Bilele. Washington merci na yo. Merci Eric Shimanoka, puis aussi Agostino, merci. Merci à Elise Moranga, secrétaire Nabiso. Un grand merci à Émile Bamba de Zurich. Ah, moi, je Émile Bamba, pardon. Émile Bamba de Zurich. Big up. Wana Big Brother. Merci à Platini Chipamba. Yananga Kula Mambu Kadima. Mwananga Batongo. Merci à yo. Et merci à IP Diego Kao. En tout cas, Jerry Mboba na Canada, merci. Ah, ya Jerry. Didier, merci mon beau-frère. Papi le Rocard, c'est limité, Formule Souka. Na maintenant José de Londres, tout solo là. Sida. Boni. Papi Gen, tout le bel la vie. Tout le monde a Nicolas. Ah, Colonel Freddy Soga Bengue na soir na tonger yogo benga boye salika moi. Ah, on a bien connu Freddy Mbonja, je l'ai mais mon colonel, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Jean-Claude Mabanzo. Toko qui se rêve. Tout le bel la vie, Papi Gen. Voilà. Je te donne de bonnes, ça va? Ouais. Nous avons osala tozali ma motu kitoko. Ah ouais. Depuis bakini na lelo ba to baksa ba poate ba kora ba docteur Linès toujours ko. Oui, au garder maintenant. Te biso bo ti mikolo ba benga nga nerf solide.
mikolo bakombe tikali nerf solide yo kombo nerf solide boye et le ce problème pour chaque apparition na Bekantino et botaka likamo boye pourquoi ezamo poni et là ça que nos puissance artiste quoi ngala esprit supérieur na bangoto l'esprit supérieur ou ezakati na trop grand il fallait que ça la ne on a sur l'équipe fotika bilimbo artiste sur l'équipe bilimbo tikali était donc aux forcés quoi donc c'est normal je sais de Londres Boni sorry na ngasenga na yona na esprit à bien awa to vandinga na yo vie privée s'il te plaît vie privée yo comme ba na ngasenga na yo po eleka bien ba to bazwa message tranquille tout capité bina magambo lelo to solola vie artistique kasi bon na mina tuno ma sengi yoka na senga ba masa musuli boso après la bois kika moi tswaka bimisi moi nuance pesega ole bo na paya qui vini donc et t'as pas créé un problème au premier ça en tout cas to luka kimia na mutu tout pas place ça pour la minute ndenge ba fungoli ba plan ba moni yo yebo luka makamba donc vie privée to sur makambo ya artiste après sa message neni ba ozwanga neni to kanga il y a pas de problème ko bangate na OK no bien ngana OK no bien ko bangate alors je viens de Londres Boni d'abord groupe na Kinshasa en tout cas alhamdulillah rabbil alamin groupe très kitoko na féliciter mon condamnation Jacques ba petit penande tozawa makamuse fungwani na été so permettre ngana epsa bon place toujours les cas dans la chaîne nanga officielle José de Londres officiel so bolingo zo biso au place to bandi déjà na minute ndenge toujours loba toujours dans la pièce so les cas un fou dans la rue un fou dans la rue bo consommer en obolanda na se ba mona na TikTok na ngai oyo mami nzumba place na HBM Elena Manzila ba osala musala na Francis Miatembo bango bazalaka na pona coordonner ba faire donc na José de Londres officiel batala un fou dans la rue ezoleka leka déjà puis si to sala ki ba pièce oyo to jouer na joli Messi Monde Africa Astrid Mamboni apo Firenze Linkoima sanangai na ba actrice to jouer en akin petit na ngai Issa to sali ba suka na ba plan koto yo donc bon mon bango donc mouvement très kitoko na kini déjà ba répéter pas ya producteur na so major Zolo Bisalidi na ba vinyo za su bosobolo wa bosobolo na Kasavu siko yoza koto yo siko ngala za koto est-ce que tu vas loi obligé les simba talaga bisoti tozo déjà inusa na musika pas grand prêtre maître pas et puis Moutazamani a pesa biso cours déjà nous c'est quota petit ba za cours par correspondance il biga donc c'est la vraiment c'est de Londres de Londres to sono mom ke mais t'as sur l'histoire il y a rapporté démarche no sala ouais rapporté regardez ngai étant que noko étant que artiste na se retrouver na 3 visas ngamona yeba ka nzambe miracle ni na sala rapona nga tant on a préparé koluka banzela poto pe ya sonam vena biso Jules Bavon Mwambo le grand messie a ote otika biso ayaka na kin falaga mema biso Angola na balipati ba Mister Seattle to la équipe mobimba falaga to kenangola erga visa Angola bimi nazo remercier papa Edi Kilombo Diable abimi selanga visa ya Italie na pesa ta mbongo bombote na mbongo kenokanga photo passeport yemoko na ba transport marambutu vient à Bimselanga visa ya Italie sans un écouta donc merci na place à Zalaga et puis vient on a era Bimselanga visa mère ba petit o timu kele ko kufa bolinga te na bandolo baka bola munaye po asalaka mo par amour moni ndenge toza bo excusenga na lobi na ko ba vie privée te tuninga lo mongo fona clair mais quand même faut ba quand même asalaka lo mongo par amour pour la que jonae na zana besoin tous ensemble en tout cas bolimbisanga ba ndeko so na lobi yango pour otuni fona expliquer troisième visa et utaki wapi mera ba petit oyo tina ko kufa bolamu na monoko na nge osila ngati na balolo baka ba bien na ngala otala bien wana voilà très important asalaka ba démarche bolamu pour la rater tito ko daichu
ngana bansololaka bien na ye ata ye baréaction ya asalaka mpona nga nazwaka yango normal motu moko oza na besoin lisolo moko bien ke soki epesi mwa njare moni ya ene wana eza naturel ata yo oza na kiamiti na master moko boye ekiboka bwani sans banomona babie moko bazala kosala oyo eza su pembeni te ederangeaka donc bayebi na sire bagrand prêtre babanda ville liboso na biso voilà ba vena biso ba Jomo Biala vena so Jomo Biala o a coloniser Suisse grand prêtre Denis Kunzinga forme fuka melaka e pene zongoluma tete Biala ba lokae zo comprendre ba loka bena donc Satan abanga ka e pona forme le diable donc ba banda ville liboso ba ezan expérience makamba bolingo a contredire ngati donc troisième visa pe ya mère bimi. Est-ce qu'on se retrouvait dans 3 visas? On se retrouvait dans 3 visas. Il y a Angola, il y a Italie, il y a Suisse. Bon, le plus na temps là, bah moi ça peut belé bazako lukanzera mikili. Na zo visa na ya Italie na Kaba. Au Kaba. Na Kaba yango. Luko nga pe ba kabila kinga. Bon, na ite sona binga ngo Kaba to kopesa. Na ite sona lo ba komboni ga msuba tumsuba linga to pesa ke logo. Ti mo ko bon massa mo pe to la ne na nouvelle wingi. Les lois à Londres na pesa visa na nga ya Italie. On a aussi pela trum comme suye mo ka likana émission à témoigner pour azali. Donc place à na pesa mbote na Londres na pesa visa na Italie na bike non na moni ko za obeta beta masolo na trozo luka numéro papa dit ba tumsusu ba zo pesa numéro te. Mais nga na se retrouver na 3 visas. Na tikali na ba je crois 3 semaines ya visa na ya Italie soko bunda ba série na pe bika na mikili na kino lesa kaka ti e le kabien na pesa ye visa na ya Italie na tikali na oya Angola na ya Suisse bon le la pe makambo beta maga truc et considère que non année passée na uti ko raté voyage fallait to ya Zénith na ma vie na de la forêt merci na ye mbala CDG mampata mère na mampata pesa na ba bola mu belé bato liboso banda okabela na bilamba ya sika sana lata tuza ko no defa kaka na lata bena ya sika tenda bena do ba kati na lisasina CDG mampata pena pesa na Versace bena nde na beti ba Givenchy boy mais ya chache na mosiko donc na bosa na raté on a ba no yo lata au jour bo mata na mo avion donc na uta ko loupé pesika kino dugu bon na weli sana matana kino vanda na mer ndo mona pende na ya o tile leza na banet batutu ba comprendre que non kwa yaka o lolo ebeti ya mona ngana na respect na bata poto ti bo mona kino na tranquille bo ata mutalobi na vandi calme na ko ya mukolo mote na oser komata voir de long de yo on a bata mikili ba ya manga na niveau mo pas possible bata poto na ebisi obi que yo linga poto trop yo ya osala te yo ko kino c'est combat de Londres oui combat de Londres wana oncle nanga moko azala ka mtapesa na po yo linga ma poto non wale wana to na kin oncle boni place azana pesa mbote biso to na kin ya utaka pe Suisse ay kin agina ba masa ndenge la ka ba na mikili so boy ba une délégation so ba osulula nga siko na nenga inusa kaka nazo betela bon so bango ba solo mamba Suisse nga na solo mamba London na ofente keno nga pende na la na ka London ba disco na oseksa bango siko blague wana za osa na bango bazaki so ba masa ni ba iba tu na ndeni mona Londres so ba mo benga mona Londres ma solo da betela ba bango ba série wana moni so na ba été ba beta ba lente nga siko na moi na kini me na beta ba blouson cuir na ça bango le style na biso ba londonien parce que soki ba masa na bango ba ye ba tuna wapi londonien wapi mona Londres donc tikala nginde ngona ntana ye oncle pa mo benga ga mona Londres kinak bana mai peka ba kujue yango de London na repena ke kota maga mo incrantino et pese la ga ndengwana vague na bino ya c'est-à-dire tango bino boye ya poto fongoli banzia batu baye ba poto trop ezaki ni nango ça parce que et puis apparemment wana mutu ngo notu na apparemment ba bibino bo ndozo la base ya poto bagwa na bité hein ngate na base zo kango déjà bino base ya base poto bagwa ba bingsa mo ba ya après aller ndenge zalaka te moni ma mso la période ma tempe zalaka tana oso ekoki eza tana bandule eza na série mo ok jazz reniaki série mo mona pe Shockstar reniaki série mo petit au monde comme temps wenge eza makamba temps nzamba ko salona batamo ba bimisio ti ape bon tana wele kifo vague mususu ya net na minute tozor beza tana ya ba petit na biso net ba Jérémy
o baza siko na sena biso ba René wana ba petite sœur na solo ba belle vie ba sila to na bango ba promotion moko mais lokola za ba kangi za tana bango ba osala temps tozala makambo temps kisi mpona nga oui ezali domaine to atala makambo nzambe kisi ezala mais oko bato mosusu mpe bana bakini wana to mpe na mikili asimba kisi misalelaki rien kisi fo epesana na ntan na yo na makambo no na ndenge nzambe alingi eza na babato nakoboya yango teke basimbela bamomi bagwa bajo mpe basi mpe basimbela bajo bagwa ezali teme mingi nde bacomédien ya kishasa basimbela bato na okota ngo bebisa mabala bato to na poto wana bango nga na ndenge naza boyebi ke na musulman nabuka mabolongo 5 fois par jour somo tosalinga mabe nafundaka mpa motu te kamba nzambe ntango nga nalikisi na mikili baperiode nazopase so nalaki moto abagwa antuka ndeko naka nde tosolako nde mosu mpe naza na yo te nde nano abomoi te nde ere mosu mpe si nazongaki mponaka sincere moko so osalinga mabe nayebisaka nzambe soki nasalaki mabe piniringa soki punition na yo nde moto ezosalaka no nasouffrir nasubir yango mpo eleka donc nayebi ndenge bakotaka na sa makolo ya motu moko boye te nayebi kaka kino na respectaka baboti na nga oyo nzambe atindaka nga sunga bango oyo amokenaka nango nasungaka bana nasungaka na église mpe ndenge ezalaka moko na zomi soki nazwi napesaka ndenge nzambe atindaka biso tosala yango nasalaka alors soki mabe moko boye ezoya yango nde ebundelanga yango nde défense na nga obimisa yango bama ya kinkeser mene boza na relation ni na ya indusa na ndenge osakana te yola job bien ozo satire ba bama dans le bif donc evala aza vie na nga na famille bayebi na pesi sœur na so mami na kin na monaki mission mo ba auto tindela nga bakina ko filmer na parler bazui blouson vie sœur mami a témoin na bi blouson atikela ngo pire petit na de Londres mtala kana Versace wana zo mona na ba plan to fait pena atikela ngo petit na neta yebaka. Donc viens va ça la daichu donc après quelques mois ka pesa nga plan wana bena. Donc na profiter na saluer honorable Timothée Chimanga place oza yo to beta ma sola blouson wana donc vie wana bena nga na sako na laki na petit na makila avant mais kokutana na yebo yaki na 1997 avant yakine. Na la parler wana na Croix Rouge. Donc na petite sœur na biso mo Botania petite sœur amasa na nga vandomi ala muto makasi communauté na baza vana lwa pula wana série wana nga na Croix Rouge na commune akini bango bayeba ki déjà que non ngana lela evala na ndenga osakana te et puis c'est que non vieux pe falaga ya baza ko bima na petite sœur wana petona siko na ndenga indusa betela déjà masolo que non na mutu nga moko na quartier donc yo ya osakana te via la na besoin monanga na batongo moka bala ko fazer na petite sœur ayo tika siko petit na parler na mona ka taxi moka jaune et temi le bosso petite sœur on a bimi ke ba luko na kesi ko na taxi na mona mutu moko lala bo na kata taxi bien ba joking vena ngevala na ganga connaissance banda depuis jour on a tika la petite na ye ala kana kini ye soki ba otambola batumi balé na car ngana ye ba tout pas chauffeur na ye yebi. Donc, ce qui est solo, moi, c'est que nous avons 2 personnes à car. Et on a bien fait à Makila. Ma connaissance, monsieur, c'est par hasard, et puis vous parlez, mais on a vu si le monde est à la raté. Mais la défendre, on va faire, ma ramener tout. Bah, généraux, ne va pas qui nous a bien nos compositions, des billets à la token, on a bien eu à tout ma net. Mais Nazala, on a bon esprit. Voilà, on a bien vieille à donner, ben à l'amour vrai. Viens à la souter ma petite soupe ba bungat. Ba moi beta sonde ba kenda côté mo, mais biso to trahir nous ça te. Toi ba Victorien jusqu'au fond quoi, jusqu'à Mengadi yo di to trahir makambo jamais quoi. Ti ben donc ti na ti tout ça. C'est de Londres. Et là on m'a vie privée mais ça va question. Côté on a ben on so que na lingati. Mais bon, là on bien. Yo obala combien de fois? Oh, mais mutu abala kamba la mote. Mais to yoki. Pour biso to yoka garate. Ouais. Et ba on se connaît autour na yo bala combien de fois? Ba billet bala. C'est normal artiste ba beta ga makambo na bandenga kolo. Ngana bala une fois et puis na famille kaka. Na on a kenda communauté, na on a sala religieuté, na on a sala boité, na on a zongisa boité, na bala une fois na vie. La famille ba vandi ba lié. Kena papa voudra ma tondo.
ndenge nini alafu lume tsamba lwe makaso ebimi une fois ouais donc na on a kindate gauche droite ou na bonanga mutu moko malgré son ala ba misolo na kosana ngande na lingi mais pour na garder vie na ngana ba temps na ma conjoncture ma ndenge koma fo mutu moko ba vanya na pona na ba petit belé na botande moi na sibana bana 6 na bana 6 bébé Mariam pour lelo apesika koko nazana Youssouf wazando ina ngamoko grand garçon comme na 20 ans nazana leki na ye Yusen kala mintazo présenté bango 3 banaki nazana nela on a auto ko découvrir ye mais lelo comme na 20 ans mais na auto ko découvrir ça fait maintenant 3 ans moi na moi si auto découvrir na auto ko découvrir ça fait maintenant 3 ans quoi maman na kimana eto ben eza longue histoire on to vie privée moi et to beta donc yene mta ko 6e mais na mitu ya bato ba yebinga ba yebi ke no na rabana 5 ba kizako mo ba bi awa nazana de na la grand prêtre trésor loi Hélène mo tre muta nasir bo mona fetu e bouja mikili donc comme na yusera et puis na la ya tirab o ya za osala succès na komba kabuya ouais on a 2 na kini na 3 on a aussi découvrir 3 ans passés à la comme na 20 ans kala mingi te année prochaine sunza malingine na o il sana bingisa ya po asisi danchik. Ah, mais habité yomoso yoka makambwana qui José de Londres aza a escroquer basitro babi ba comédien bo escroquer basitro escroquerie à PDG d'Oxydie Kanakin abenda ngama toyi PDG d'Oxydie ka privé de Soukate soki garçon moko atambola sérieux na Congo étant qu'artiste na cause la parmi na beti tolote baba mumina ba masa na baba tonga na vivant na bango ba yebi kelonga na pesa ande conseil muntu moko atandenge tozalaki na kino mumi moko amikili ye ngana za obimisa moi mpe na ngana zwele flat na la parler mais na zwele flat ezana moi si moko oya za oya na parler na nga o na tchana photo na et tout le monde ba yebaki na PC mbote la Belgique na vota en communauté na bi position na été na minute mais tout le monde va la Belgique va comprendre la petite Ozebli une fille qui ne parle pas beaucoup à la démarche des caméléons on a idéologie na za kobetane na betibo tout le monde va yebi grand prêtre Omba Lumumba nokomba ya yebi ya nièce na donc pire vieux moko azazo ya na ndako o tout batikali soka ye na zola ke bena flat ngamo na futiza te ngende batu musuba ya ka lena mumia lara mona batu azonste tout en internet mon na net ndenge makamingi kitake matibu nde mona batu babima za scroll asala ngakutu boazon sabui ngasoki mutu yi to vanda tranquille et puis ozongi normal na ba frère na ngana obimiso to ke moi tour moi nini donc na ebine ba scroll kakate na ebi ndenge pe ba betaka mutu gauche droite te na tambola bien pour ngana musulman na tambola c'est le bas principe na ambaki comédienne moko alobi monde na bino na surtout monde na bino donc bolinga na bina ka bino na bino ah ben isa makambo te ko ba to bomba teleki na ngai la duchesse au tay ko ngindi sango o mère na ngana pesi mbote mère siko ya gobeli chamfuma en forme mère wana pena mutu aliboso tango na utimikili na ye ba yambanga na vena nga gobe ba bimisanga na restaurant ba bendinga mato etanke petit na bango bandundu ba solo lina ngana yo kado merci ko ate ya nawe kenda maitego toza bato tana ba église ba faire on esala maka na kolo bateke no eza boy place bato basangani basina mibali bolingo esala maka kota kaka me kita yo olinga to boya na komela mbondo te na ba no te salama te zongisa boy te ezalaka to mona ngo atana ba compagnie atana l'église partout ba faire ngo ezalaka na mais siko yo zo yango na ndenga bien zo yango na ndenga bien soko lingi petit set to lingi noko komisa ngo makambo ya solo o memi yango tina suka nde bien yango o bango basalaka na bandenge basalela kango sakani na to bosakana nini to bosali ba blague na bino bango to ba yebi pongai pena nazo atanga kotambola na baleki na ngana te to bana osala ba bêtises ensemble donc makamna bango mwana yebeza te soki ya lobaki ayebile pourquoi lobaki mais nga na yebi que no ba ser na sona ba vrai chéri
ba masa na ba petit pe to sala ba boulot ba vrai noko balele qui lesbienne bon qui vewe ce qui mutazo sala témoignage na makambo ya sala to ko boya temenga na tikala ko mona ngote ki master mona za rana za vewe to petite sœur moko na za rana aza mutamungwa to yoka kaka no ya sala ngo menga na vivate et puis ceux qui n'ont pas de soupçon ba tout ça na bango ba ebi ça opesa conseil ah na yo ke lo moko aboye c'est vrai bon on dit ma pété pour ma faire ngo za lokola makindo ki bandima ngote na biso eza bongo fo tika ponza malingi bongo teza ni loko moko nzamba telemela ko leka yango ya zati eza na mabe moko ko sala nzamba ko limbisa meza ni loko wana o nzambe pena yo bika nzamba ko mukili Sodome et Gomorrhe voilà frère Jeff Ifonge na pesi ah c'est Sodome et Gomorrhe nzamba telemela boma mukili po eza na lisumu moko eza lokola ouais o koti na ba jamu mukili moko bo nzamba lingitse donc ngai na linga ngote na ko sala ngopete na yokate na yoka mena monate donc voilà José de Londres moni bande ko comprendre biso ba question de retour de Londres zali makambo yo et lo ba makapona ye émission to sala ngo pena mingi pona to yeba pour en savoir un peu plus na vie ya José de Londres as artiste na biso to linga ga mingi et mais makambo lo ba moi trop pona ye alors na koza hypocrite na ye bo devant ye on a tourné makambo wana même Colonel Freddy Lumbwena Dio a condamné nga wana même il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude de Mabanzo. Jean-Claude de Mabanzo. Moko to tikali na na banque na poche. Jean-Claude de Mabanzo. Exactement quoi mutu moko bo azata na 1 euro te na poche na ye. Un tabet à l'isolo chemise à 2000 euros. Baloka yo. Nage na yo baloka yo. Frère nanga Ibrahim Kalemba la kata grand monde en États-Unis donc grand compagnie au sakanate mizilimuntu. Masa nanga Ibrahim Kalemba. Awa na Suisse toza na boutique Djema majane na kata tinele on a kaka to sombi to lati voilà t'apporter na kalisi petit nanga Igor Balox na Rennes big up alors José de Londres question na loba na me ko expliquer ba to ba teninga rigueur te poser mingi to kutane foto tuna ye baza ko accuser yo ba accuser ka autre ba José de Londres finga ka basi danger ba biye muno toboka finga ka basi danger. Mais comment on est, on dirait, n'habité, ils ont bon, ils ont bon. Bana wenge baemba ko juger mutu na musique eza mabile faut approcher. Ngai bato ba ebinga ba ebier muso munu bango ba juger nga na ba o bango ba mona na télévision. Nga bato mingi lelo ba traitanga ki mutu esala rien vorien bona boy po batalaka barolonga na jouer na télévision. Nga na vanda na yemene na ebisio komona yemene na télévision mutu musuku zala neboy un grand intelo na mona ndenge vena ngai mene azala ki ko valoriser basi nga moko na zonga na nga koma kumisa basi pona vena ngai mene ye moi sinyo soka ate oza ndenge ni albaka te trop belle hein? Ah, en tout cas tu es trop belle nga jamais na ko kumisa na ko finga moi c'est pona na mwana liboso ya moi et puis maman nanga nga nazalaka enfant chéri ya maman donc na respectera basi na niveau moko t'as pas l'idée quoi finga basi jamais na finga moi c'est bon makambo bimana kombone te bon monika mutuka soki kaka alingi na ye kaka baby sa réputation na yo akobalo ba makambo lokuta sérieux nga so to ba mutaye ko akizenga keno mobulu abasi mutakondima facile ke mutaye biso keno aza muyiba mbongo. On comprend. Akoya pa na ngata ba keno aza muyiba mbongo po preuve exacte mais so ba monika ndena za la babi keno muyiba mobulu abasi directement mutandimi. Mais ngana websa tala comportement na internet na ba master mususu to mona moi sina mbali mo ba swani na ndako ba yiko bimisa makamna ba on internet to me di poko zonginda wa botala comportement na ngane na se comporter en internet si bo mona nga combien de fois internet na yo solo la comme makambo neti ya internet e bandi quand est-ce que si na yana ya sala mo intervention na ngotenga bo ingate nga na funda ga pa nzambe. Donc yo baloba na bango menga na respectaka basi ya on a bien profiter pena pesa Chantal Mogao Chantal Mogao maman bato ya Orneli Mogao yo bit Orneli Mogao donc des fois te donc na respectaka pena basi cadeau du ciel
pesi bena cadeau du ciel ba grand salut ta place azali Elena Manzila HBM ya yebi talaka chrétienne moko akutana na musulmane ndenge to mema ba faire ngoza na idete Katibo ko le mère double Katibo ko le mère double donc ngana na ba entourage na ngabina na ba sero ba sambelaka utuzala na ba musutu usulula bazala na pona kitoko te pona la taka danzete poka ndena ka kimia na bango ba yebi usulula na nga donc basi balikaka respect donc so oza poli oza respect pa basi en tout cas bo ozala bien jamais na ko finga basi ata kutu moi cité nga mutu kaka être humain ata oza na défaut ata oza ndenge nini donc nazaka na motema mawa na linga ate banyokola mutu pembeni nga bongo bato bazalaka na biso bolambela biso basokolo bateni baobota biso donc jamais donc bato bazalaka na eloko wana balongolaka na tete biso bayokango mpa moto ya lokuta jamais na kofinga te na kotikala mpe kofinga jamais na kofinga poni voilà toujours que balé mais aussi cette intervention na biso na José de Londres alors na yo mo lelo siko réputation na yo soko vandi boye par rapport à makambo sur le bama pona yo mo siko juger ozo ko mi juger ndenge ni pona yo mo en tout cas na lela tongo mi di pour na solo la na grand prêtre Gabi Akabwe le grand producteur le grand manager na solo la ni tongo mi di pour na bidonge lo sala nga pasi on a regretté à mikili soki na yeba ga supende na yate nga eza première fois étant que artiste ba tuna commentaire alo bana kolope ponanga pour supona ya ga mikili nga depuis na banda carrière nga ba na za osala be mission na kin téléphone ouvert ba donc ba benga izaka pona ko apprécier mais lelo na koma awa na mwata mo boye mutu pa lobby kolo na commentaire bon na yebi ke ba comprendre na bango zaka makamoko c'est le cas lelo bato bafungoli pe mitu bayebi ke nous en on a donné zalaka ko regretter kaka ndenge bato musu bakoma ko finga ona ba commentaire par rapport à obayoka ba jijate to lo bagi vie privée to betati po ebi makeno po magamango ikoma okendeka l'autre fois na lobaki oloba no mabeti olobi loko ba boyete nte bimi na ndenga kolo en tout cas na oloba po yo poser question mo bofuna répondre na respect ya ba na ba melomane nga po lelo kuter tozo na mo colonel nzela na zo ya coup de fil ya serre na biso na Londres Brigitte Cardozo a fait cette soka ba conseil ne to rozala non to yoka ga bo pona nga bino bozana bino tranquille zela tiens là j'ai pile vite fait ok bien c'est bon yom to maloba pa na une de trois on tourne ouais ndenge to zagina colonel tozo ya nzela to solo na ser na biso Brigitte Cardozo en direct de London Brigitte Cardozo na pese ba mbote na ye masolo tozo betaka ya ngwa azo pesa ba conseil ngana biko bobanga na minute ngana zalaka na ba izikash Simon Mbidi do masolo to betaka ya ngwa ngana za mama ya basi do mwana ya ba mama quoi donc net mère na so kota ba épice moi ça ngabo ko malogola nani donc moi si ya maile pe boania hein donc vous allez en avoir un mutu lelo ko mabe kozala te nga na finga kate na ko finga te neti mikolo millionnaire va zo tourner Afrique du Sud mobimba o ya kangi ba mbongo ya batutu ya Afrique du Sud a tena poche na ya zo contrôlant ngo moko Eric Djenga na ebité quoi patron sans rancune patron sans problème Eric Djenga na vous tenez pesa mbote mongo pa ya l'honorable Claudia Sassou. Honorable. Kiki Sassou, l'honorable. Oui, c'est mon mimo na braza, azo benganga ki yende Claudia Sassou. Ala kangana jeep. Wallahi nazo ebisa yo. So tuni ba petit na za auto tambula. C'est mo kuna kina ko mo boa ka Claudia Sassou Claudia. Momi wana lo bana ngake Claudia akati na ti braza. Atindela ngala rabiye ke yaka. Obi ke na mona yepe na boyete. Oh. Siko koma ina braza osane abisinga ke no sona ebisa ke ngai mtsoni ngao lingate na mona uza ka trop teti pona zwa vrai fala na bimanga na nzela mwana mokonzi banini na fasha banini mais si okoma ki choix a payer pe déjà pe hotelanda mère mokonzi mwana mokonzi mama honorable batu basalela yo ba idéologie na ndenge moko bo faut sala attention nazo episode na série si je comprends ouais sera ngwa zota na ngaba nzoto mike pembe ayebi na Brazzaville
heureusement na toalaki pena babato ba côté wana donc ouais wana pesa ka manger wana baza mwana mokonzi za mokonzi wana mwana mokonzi za mokonzi. OK, José de Londres poto si sanabiso est-ce que mon ami tuna mo mi balé poto si sanabiso vite fait mama mira esandeni lekindeni pour et le bon moi trop à kofina boye. En tout cas yesamani donc mwana maman Antoinette yango babloka bo air moko soki na kanisi moto moto ozalaki na ye genre ya ser na so ndenge alaki wana lelo azala na biso su te ata moto aosala o mabe moi ovandika belobi tozala te pas la peine quoi talaka mira yesa ndenge alaki sho azalaki na mais lelo aza te mabele mokonzi yango nayebisa bamasta tout donc ça ne sert à rien obetaka tolo ya kosala moninga mabe lobi tozala na biso te tout oyo tozomona vanité de vanité totika na biso yango tout Corinne Momba yo yebi Corinne Momba nde tosololaka Corinne vanité de vanité mira esagaze mwana maman Antoinette donc bato ebele basuzi bake mwasi kitoko pembe propre aza so na biso te bapetit frère nanga bapululu dadi kitambala Tsuzuki Tomina mobali ya serie mobali ya mbinga lelo aza te tokoma obetela masolo mwana ne pa utaki na ye moto aokipe aza te relation na ba comédienne relation na ba comédien en tout cas donc nayebi te so bato basala semblant ou bien ndenge nini en tout cas ndenge nazalaka ngami ono na mi contacta ke moto aza sans problème na ba comédien ngana kana bango tout na ba oya kala na ba oba bimi lelo na ba masa nanga sauf moto te tozana bango très bien na sala rapene effort na zana bango ba problème te cause nango ya mo lobi to zana te. OK, témoignage ni théotique. Voilà. Alors toi aussi c'est José de Londres. Toi aussi c'est hein na tunuka maoga suka éviter yoka na maboko na tete nanga Dani Lukombo. Par rapport ya makambo nyoso oyo elobama par rapport à makambo nyoso bima je de Londres sali boye après aux a son relation te ni te tout je de Londres à sala vie muso asika aux a quand même artiste donc il ne vie privée mais na suka quand même tu bah José de Londres à sala quand même vie naïe à sala quand même à ça quand même chemin naïe kilimo maninga zana ba yebi vie na ngai sans na cacher yango mais sauf ka non de to solo la qui vie privée na chaona à côté babi kuitila l'union Rachel ser babi oyebi naza mutu ba tout dona vous ne lo wa bomba te ba to ba yebi vie na nga mais na minute onde to solo la na yaki ko expliquer ba to que non to reprendre musala o bazana besoin ya ko mona biso bakende na José de Londres officiel ba pièce bandi musala ezakuna bo mona ba musala to sali un fou dans l'arrière ezoleka o azana besoin de découvrir makamna musu caché abenga to solo la et tant que mona mobali na kozala kaka focus wana te na betaka histoire moko mais à la longue ba comprendre bango ndenge vena so aze ko ba place mbonde go beta ba comprendre naza mutu ba oyi bango ba otala nga ba yebi chemin nini na trasa makamni na osala mais mutu nanga na minute na ma bela osala oh pardon facile to yo za moi difficile pour lui ngai na limbisa na facilité mais ndenge balobaka ko limbisa ko bosa na te so mutu déjà sali o mabe akomi virus moko bo o fubo traitant wiza na musika na pardonner na bosa ni po na soigner moni mitema na biso na kati na bisa ko na débit out ba binga nerf solide nerf solide wana ezali soki o pardonner et que bandi ko kanisaka makambo wana ozo mizo na mutema o pardonner o chango à côté o bandi vie mususu bandi makambo mususu bosani po kende bien mutema na oso ngeza ya likundu batebele toyoka komona ba mort subite trop de problèmes azoko encaisser tango ko sala bombe au moment to sorola kinayi azako laver batu musu bakufa tina ba fête na bitu sa ona mona kino to sala na fête makoya kufi donc trop de quoi encaisser donc ngasko na mutu mo boy soko salinga mabele kola na funda ka pa nzambe yimo nzamba koti ba faire na lobiki no tikanga na sala justice ni tikela bae
na pardonner na bosani mais na osala nzela na nga na koya su na nzela no te donc nzela oyo ya yo na pardonner eleki mais na kela banzela mosusu. Voilà, tout ceci c'est José de Londres. Merci beaucoup. Na habité sur le PC Batumbote ou tout ceci ça n'a déjà parce que le monde PC Batumbote. Mais avant la PC Batumbote, nazo expliquer naza na association na les tigres et les tigresses où yo tomeka ape ko aider babola na Congo, bato baza na besoin na ngo moke to sanganaka. To tindaka par yango to uti ko zwa initiative ya ser na biso Elena Manzila o ya salelinga groupe mo le noyau. Où tozali 12 ou 13 personnes. Donc, tu as invité des couples de la région de le noyau de José de Londres. Tu as Madombia, tu as Maminzumba, tu as Babi Kuitila, tu as Corinne Momba, tu as Jolie Missimi Monde Africa, tu as Mimi Lesiasia, maman présidente Nabiso, tu as Eric. Conseiller Eric, tu as une petite langue Francimi à Tembo, tu as côté on a pour nous la maramba chaîne, tu as una serre langue comme les autres qui m'a fâché ma bien États-Unis donc bah tout ça moi trop mais bon limbisa dans ça la liste était mais pour tenir une rigueur vraiment donc bah c'est le bateau qui m'a attendu aux autres solo là et on attendait au bois voilà bah colonel Freddy Lumbona dans la mango c'est si bah vient nga Daniel Kombo Barthez Landry Barthez mon capitaine yo maître Dogs Clarisse Shakira tout ça na bango tout na kati ouais boutique Fratamoda na Lyon voilà biso pe to na boutique na so boutique Jema awa na Lausanne na Tinel PDG Dox Dieka o yanga moko toujours bosana teka Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait il a promis il a réalisé PDG Dox Dieka Gabi Jean-Claude Mabanzo ouais donc petite sœur propre Sandrine la coréenne na Katangola malgré la mitif na ngazo qui m'a déconné qui m'a bé à toucher que place va toucher rater Sandrine la coréenne mais puis le petit na trésor l'an 2000 donc petit frère propre nazo défendre ngana bangola donc na websaka bande ko Angola ezwaka bato liwe ezubiso merci na kuna effort bosali na ndinga obimisa corps ser na biso merci bien avec Johnny papa kobana nzambala ndenge bosala ki makambo ya okende kozwa bande ko tu bwana na kin to le la ser na biso na kimia Maman Sheila la grâce na linga zwa punition Maman Sheila la grâce ser ya ngamgo ya motema Maman Sheila la grâce na États-Unis bango tout bazana kati ba le noyau donc tozana bango bazo sunga wa linga rejoindre biso Maman Fifi to bosani ote Maman Fifi mamu na nga donc yepi na to benga na mamu mamu wani donc voilà moi message moko ya email pona bana basi pour la femme na biso yebisa bangoni ma maman bino pobota na biso voilà biso tozala bana pa na bino to kola raté ti bobota ki biso boyino nde boyebi technique ni bo maîtrise na biso bolemba biso te to ara bana bino nde balobaka mwana soka sali yo salite na loboko o kate loboko to ko lave kaka obongisi otie mo mafuta webisi ke no ko sara subote conseil na bino nde kolisa na biso. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Alors, vous avez une femme dans notre côté. Vous avez une femme dans la forme, un esprit, une bénédiction. Donc, vous avez une bonne ok, voilà. En tout cas, merci Nabino Bandeko Bonanibiso. Ciel, Yonde, Sombele Souke Sangako. Toyambaki José de Londres, bon Nibino Moko, merci, merci na Geneviève Gen, Maureen Gen, Ravi Gen, non on appelle ça bon beauté, on a profité de ça bon beauté, l'émission. Tindeli, te dis mola. À quoi ça sert, mon pote? Te dis mola. Ouais, te dis mola. Soda. Mado Chako. Ouais. Ombaba charme place kuzali kwa bino boyanga balinga baboto langa bino. Tous les comédiens Mikidi, Benitoko, Mamundibu. Mamundibu bino tous ensemble quoi donc vena makoko dia nzombo place ozali yeba ke no zala na motema Denise Chipaka
Lipati. Voilà. Alors, tout c'est ici. Maman, ça doit aimer nous vivants. Pour sanité, ton association a besoin aimer nous vivants. Il y a des comédiens. Il y a des comédiens. Voilà. Nous vivants. Donc, tout le monde a un solo. Ok. Voilà, tout ici, je veux te donner merci Nayo. Freddy Weston et Weston. Tout ici, liloba moko ya suka to loba. Yo oza ata na 1 euro na poche no zaka na ngote. Mais ozobeta masola 1000 euros. Obeta masola 1000 euros ko lokate. Hein? Ko lokate. Qui nous donne la vie. Qui nous a délivrance. Félicitations na bino ba marié. Papa ba mama o mettre ba nya milolo basi bala na esengo. Balani esengo na mitima tobinao tosepela elongo tobinao bandeko babuki bakale o. Que Dieu soit loué Yahweh ankumama libela na libela bandeko babalani esengo na mitema tobinao tosepela elongo tobinao bandeko babuki baka. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous. Liloba que le mariage soit honoré de tous. Okokisi liloba nzambe na bomoi na bino nzambe apambola bino apesa pe bana pourquoi pas atama pasa tobina ye tosepela elongo tobina bandeko babuki baka. L'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. baninga ya songisongi kotikela bango litoi te bozobi esalaki ebao lelo mokolo na bino na bangelu kutu basali feti na lola tobina China maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesilaki te. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama andi nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato, professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. nani alula yote Germain Mambouya. nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele, Elembala le géant de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mozinga de Francfort, Alexis Mouzé Anta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nienguetan,
Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kambadi Malela, Adosenga Disengomoka, Edoziola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe mokonzi o. Epa ya kendanga ya wama wana motema Nzambe o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo. Papa Kolera Diana Saïdjens na Mama Jedou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Diamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dogwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapilo lenyo komyo memela ngai DJ Kisalou Son Chideric Tamba 4 saisons Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Manda mandalala Esko zoyeba ndenga nazo souffrir Mi pesa na losambo Lipasa nanga kade Mama Nina na Deborah Yana sumbu na zobanga nanga deception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskozo yeba ndenge nazo souffrir Ntango kolala ndenge nazo sentir Molingo ya tindinga pe na conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Deception Soki moye ezali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants
Gabi Teme, Mama Lumba, Chile Niatie. Merci Zedek. Mama Jolie, Madame Aimée. Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki. Nilopelanga ya talo, ngana elingaka yo. Obwaki wapie. Jana bolingo nanga obwaki wapie. Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie. Ulrich Tondo, Yakatobi na Rumba.